Monsieur Gavanda, on a mais peut-être que lui qu'on a bangonios. Sauf que il a na Kenya wate mawatro. Le salut viendra de la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, bakinde que gauche, droite, bazoute lengana kakapa, bamba. Frères, sœurs, on est au bon endroit. Que nous par rapport à l'Ekaniloba. L'église est dans mon kilo et eux vont dominer les lobas et écouter la Gabozanate. L'église au Kulachaka, n'a l'Itoïnaye, n'a Misnaye, n'a Moté Manemomba, l'église de Lobalaya. Nemo Mutakela Kiango, Sala Kiango, Bouissa Kiango, Abomba Kiango. Mais sachez que dès que vous avez l'église, vous avez souka mingi ba mwana lola. Donc vous avez la assurance, moi je serai tranquille. Et Bokolo a pesanga kimia. Et Zamnanga azali bosunanga na bange automatiquement salut ya yawe ya déjà katmayo. Gocholama c'est une bakate boy o bato bakota makamwele boy bomona ko tupasite o ata bakangi bikuke. Le bon qu'on a yaoué quand on fout la kayama. Dès qu'on a bino à 10 000 personnes basées ici, Nazala kanakanda atate, Italie mutuna moni munaye. Ataba sali ba fingi ba bini ata 20 ba fingi. Na pesa bon moka ko so afinga ndenge bolingi. Mais botika la yoka réplique na ngate. Mais ba ke ba réplique ya tata wa tina ndeko na bina matata mingi. Oh, nous sommes à ma belle visa binawa ou bazara na problème. Soué nangata bato bazomissima ba vivre kolekanga. Ba vivre ataba bazal bitumba ba malade si la ba vanda ba komati mpaka. Mais si ka bakenda ba yoka kaloki to alilo. Ndiko na bino ataba to bazomissima azaka endengi na bango. Za vina bango. Sali ya muteza individuel. On va comprendre l'église à la Souka, gloire à Dieu. On va voir la Lidoba de Souka, gloire à Dieu. À cet ennemi à Lidoba. C'est vrai que Mandimi, Bamona, comme ça, Zalaki a zongi si matin, Bakuta n'a un mot de Bambo Salate. Kabila Bambote. Baza Bambunate. C'est vrai. Camille Bamona, comme le bateau Salavantir. Batamayele, Bazo Mona. Batapoigna, Bazo comprendre. Au commencement, la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On est dans la bonne voie. Et on finira par être sauvé et hériter la vie éternelle. C'est ton ami bien, et c'est vendu comme une bonne église. Donc la cotonneuse sur modèle qui est bien construit. Et ça l'a camoué, nous m'accompagnons et vous avez quand même fourni des efforts, bien quelquefois. Il y a des familles qui sont ici. Et pourquoi le bout à motel va sont à Simanoki? Besoin à Simaté. C'est vrai que le bateau va en endurance. À taille, il y a des bazars en carte. Mais bon, bazar en endurance, tantôt on s'affaiblit, tantôt on a le courage. Mais le bout à motel fin, c'est vrai qu'on ne peut pas vous
tenir rigueur parce que na coin bozali ceux qui ont la saleté et la difficile. Vous avez un coin tellement fermé. Donc, vous avez un coin fermé, ce n'est que normal que vous allez pas toucher tantôt et matin tantôt quitter. Mais vous ne pas rater parce que vous avez monté le figure, vous avez monté espoir, la côte se très bien, envoie c'est 14e. Donc, le mot de la première 14e, quand monté non? L'église de Samosika, le bureau voisin à 14e. C'est que les tombes vont à collègue. Donc, on y bien sûr qu'il y a un peu de temps où on a dirait que nous avons mais peut-être que le but qu'on a abandonné. Sauf que quand il y a un Kenya Mawatro. Monsieur a besoin que les Kubungi Sabomo et Nabango, Olio Kamasapo, Bafable, Bazo raconter, Bazo Kansavalon dans le bico. Ok, le salut viendra de la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, Bakinde que gauche, droite, Bazo Telengana Kakapa, Bamba. Yangona basé pour la bibliothèque, Bapé pour la bibliothèque, Yikampe qu'on a liloba. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, comme a toujours dit nos confrères gabonais, frères, sœurs, on est au bon endroit. Que nous par rapport à l'Ekaniloba, l'église de Boyana Mukilo, eux dominer les Loba et Kotikala Gabozanate. Ata ba sauter, ata ba pouvoir, ata ba ngangi, liloba ou rien. Église au kula chaka na litoi na ye, na miso na ye, na motema na ngomba. Église liloba na ya. Nyemo mutakela kiango, sala kiango, bungisa kiango, abomba kiango, na libenga na ipote batika la bobebisa, ata na ba doctrine négative ya satante. L'église est au Simba, tout ce que nous avons malembe. Mais sachez bien que vous avez l'église dans toutes ces églises-là, là où il y a le mensonge, là où il y a le fétiche, là où il y a la magie, milimo na bato ata moko ekote kalaka kobikate. Mingi bakumolanda même liloba ndenge liloba ekendeke mboka na mboka so liloba ekegabon église liloba toke pas pasteur to négocier apesanga na te ya te église na pasteur tel rien liloba ndenge ekegabon sevie ezaka na capitale te poto ko sala fier na capitale na Libreville région nyonso province nyonso village nyonso liloba ngoza na implanté. Surtout que vous avez la capitale de région, province, l'Ilovezali. Donc, pour négocier la pasteur, les autres commencent à faire. Dès que le prophète na Europe, on peut pas qu'en Europe. À la ligne, on a à quelque chose sa pasteur firmé, le gouvernement a réveillé, il a peine à roter et pas na bino. Non, moi, ma puissance à moi, bilo na bango. Ce que vous voyez qu'on a moindre, mais il n'y a pas qu'une démonstration démoniaque. Amen. Amen. Si Lingomba nyonso batutu kaka ezaya ndambe te. Tout pasteur Lingomba nyonso babilinga na mabele ba wala baluka na mabele awa bakomisi bandemi bambinzo bachenille awa Lingomba liloba mama ba bambinzo te. Wagwali bana ya roi bazaka na dignité na valeur mwana roi akoya ka pampamba te do bana satan de bakoya kana mabele alors awa lilobo landaka ka message pe ya kunganga ko sotete kungango ndire moto andombela masanga mena lilobo yo kana mwamungo ya malembe botala image ya Jésus abandote ya kaka malembe kutu baba fezala kite mazote ya kana kimia ningi bakanisa pona ko sambela foko nganga donc bo banganga nzambe za pembeni na bangote
Bomba suta kaba kriya kadon ndege Eli abanda ose moke na bango bo crier tant sozam da na lipongi kwa lamuka. C'est vrai que so yeb samta la lipongi so ngangite akoyokate. Il faut onganga. C'est vrai so yeb samutu makamba na aéroport ranji so le crier akoyokate. Mana liloba tata azana binelo. Mate ya lilobeza message du solo ya bana na tata. Tata wa nganga ya kabana zo pesa conseil quartier bazoka bana ba goma bempoli. Yamona bisambili mingi bali ba goma bempoli. Bango babunisa kamikolo Satan. Mais wa babunisa Satan te. Awa message bolamu pratique nyosha kimia ou kwa zote bino na Satan yemoko akozonga na nzela. Pour Satan, tout ça katata. Respecte quand zam salbi Satan au 4 wate, au 4 sate. Oh, ils ont l'église mingi. Na ko kendete, na ko bimate, c'est dire milimu na bango na bango milimu. Molimo ya Zebola, ils ont commandé molimo ya esprit de mer. Alors bango na bango ba discuter. Satan discuter quand besoin d'embêter. Amen. Ba de mon Christo. Le modèle fait qu'il malembe boy campego. Ya voyez mon pauvre à au sa message dans la paille. Moi vous qui la valeur moi mingi tango fait qu'il no yebanda ko travailler. Alors ba mingi va nous à la banque. Si ba matemir fazo ya pour message za ko pese zo persete kuna mais koto yo fait qu'il fois de katana al modèle des algola moi ko dinda metinda kate. Je vous remercie, nous allons la carte dans mon tel. Je vous remercie infiniment jusqu'à la fin. Parce que ma grande majeure parce que belle lurette, vous avez reçu un problème de belle-bellité. Mais vous avez fragile. Vous avez fragile. Moi, Moussa de Soa Salimo Herrera. Bungwe na nzete bokei ondire nzete babambili banga bandege bakimi na bango bozala kola bandeko bakima libanga te libanga ya bato mokili na bino libotali libana nzambi ekozwa bino na nzoto te bomona te protection pour la salaka na kata bino banleve mwana eloba même olobi te na kati ozoyemba babime yo ozana nani ozoyemba na nani toyokanze moko compliqué bato basimbaka bango to bimisa bango combien bana eloba zwi libération esika danger ezali même sika kidnapping même esika mobondo ebomaka oyo eza sans pitié kokata motu ya moto lokola ngombe na mobondo quand même botal tuti kwango tolekima pont kwango toleka boy commandant moko albi en fait nayoka ka komona zana mo ndimi alo bate pesa ngaka tamboto to simali mbote mobondo baye il y avait 29 oh mapinga 26 nyoso bapomi bakati na ba commandant bakati mais yel ko la tanga ikombo nanga na mtu asimbake batangi kombo nanga bandimité devant 600 mobondo babimisi bango balekisi bango tia yaki 14e aolenga na kolenga ke kombo na yo ebimisi nga sika bazokata mitu ya bato nanga balobaki yo peto zokata mais tozomona somo elo mo ezali bosono moto simbo ezate ko batanga ka kombo ndengo na bino ibongo bino bozana kati mobimba wako simba bino akuta wapi bande bona Kristo s'il vous plaît vous allez fier na lila bona bino aussi de besoin vous serez toujours dans la joie jusqu'à la fin de l'éternité quelle que soit la difficulté on ne peut pas dire que vous allez le baba difficulté nyo ceci non vous allez le baba bela lisute non toi na mokili yana ba poussière bato ba poussière wana miso ba boka basoi ba poussière ba de sala makamdenge na ndenge poussière wana na moto nyonso amelaka yango ça crée des maladies c'est obligatoirement que tous on puisse être quelquefois malade mais bien sûr que la bino nzoto bino na jibo melaka koma ndenge mususu malade ngo eko yanango mais yawo yemoko
azwaka modele alongola yango malembe ata lelo alongoti lobi akolongola ata lelo ozana baproblème yika mpiko banga te dalela ya na iloba sozana kobanga est-ce que naomona kimia est-ce que naozwa kimia est-ce que wana ebomi lobi ko nyonso mais moto azalaka na assurance que moi je serai tranquille et okolo akopesanga kimia ezam nanga azali boso nanga na obanga automatiquement salut ya Yahweh ya déjà katna yo rien que sans collègue sans kobanga katazana elongo azo veiller na obutu donc comme mona katoza yo mokote bon mutu esika bakataka baninga mais esika mwana elobi oh nani azali boso mutu moko azali boso no mutu moko ateli boso no soit 3 personnes soit 4 personnes tata se magnifique fesaka na bino makasi kotiolama surtout na bakate boy oh bato bakota makambo ebele bomona kotopasi te po ata bakangi bikuke loboko na Yahweh kondofungolaka yango ata bakotuka kata bakotiolaka na mai esika bazokende mpona kokomisa Satan mawa trobino wali kolo bango ata baza ndenge nini ata français nini ata kozwa nini baza na se bino boza toujours connecte la malikolo mukolo na muko est-ce que vous comprenez quel que soit le problème boyika mpiko. Sachez que pour le moment na kimia boza nango je jamais entendu que kuna ba créer ba problème. Je jamais entendu que na chaka lito lalo chelito motel za ndenge ni nye abi Yahweh munisama na bango salela bango elongo voilà lobiko ya wa pesa kana bino ata bayelo ke pasteur mo amundela ye kuna zo sauter so te ya matin espace ni simba e ko landisa bango mingo balanda iloba po baluka bakokana na iloba liloba ke Afrique bango pe ba ke Afrique bana ni ngomba te bonyo so basalia mwali yotoka kana parcelle moko akopesa baninga te po secret zanango po lingomba wana tambula po baselile tambula il faut yebisa bango ke na nigisa kanzete boy alors moi il faut ça la bloquer yango mona kana kisasa sa place moko libela à cause un peu basali boy ebelete na liloba on a beaucoup de serviteurs de Dieu ke na kisasa lingombo ina basali lokola dilobezate. Et c'est pas facile ce moto et ça la raté au Kamba bandeko yeba basala yoba bazaba geno oti ba véritable kuluna moyo ziba kuluna wana o transformer bango tanto mon papa qui kuluna elongwe tanto mon papa qui kuluna esongi o bengani to bengana pete mo o kanga kambo tema ya o simba bango tata sengeli babika so tiki bango bakubika te na mboka mobimba na mukili momba mboko eboti bakuluna Kinshasa. Alors calculer 1700 serviteurs de Dieu, calculer na Congo momba toujours là nous calcule te basali baza combien na Congo momba tant li lobe salami ba réseaux sociaux bandi tant l'église on salema ni réseaux sociaux te ni sika ba ofingela motote mais tango li lobe ye na ba jeune wana na ba lusu bazaka na kolemba po ki kuluna lekindelo balembi batiki bakoloba biloba loba bakofinga etali bango liloba taba finginde kona bino akani je jamais été ni chaud ni froid na yembi sabo bafinga babanda kofinga banda tongo tipo même azolia kofinga même azomela mai afinga même azola pongi na sa pongi afinga ye moko na nzambe na ye nazongisa kofinga etali bango na pesi mukongo na ngai pa oboba bazobeta parce que na mon temps ba beta na matame simo muke ana sentir na pesi na gauche esui ezo la mabe na pesa ka mukongo ata balubizo ba yuma etali bango na bayeba ke oyo basimbaka ba osimba likolo ce qui likolo est gogo et vous avez un problème vous avez wat sen mzuto bandela ki abatinda ki batamenduki na basuki bafouiller na ba jeune garçon 4 botu
o batindi biso photo sala to silisa mutoyo bakoka kubeta tamoko te 4 minutes mbayela yo awa but prophet to sala bango ni to kangisa bi tika bango bakendo lia fufuna bango na sana tina ko kangisa muto ya ote yawa na kangisa muto boloko bina kasho isimbate bango mo na ndambe na ba to kende veme balandisi mindoki to kende martir bakanga na mindoki mesuka kinini oyo baba ndo tinda mengana zongisela bomba bete na luka bango atana libanga moko te elandanaki alo o nyonso bazali ona kisala bazopinga batuka mukolo ko balula abambula ko mbata likolo za dangereux ko yembata na yenzana ko ya moto te amen bota nasenga ko kola limbisa bango kola limbisa ngo bayibi makamba osala te nalisi bango mo na ba television bango mo loba ngara bundisa kana nga prophet konete azam tamutu lebite so bolanda ke bemission ana bewe yebisa ke oyo ba sala ka kota contre ndeko ba komusenga na television ke ngara bundisa kana ngate mais ba bundisa ka je sais qu'on me combat fortement on combat la parole de Dieu na bandi na bango batindika bango église wana ya magie mais to simbi magie teo église wana ba kisi to simbi ata kisi teo soki musali ya fongoli loba même mboka nini azali pamboli soki atei bandi na bandi bazali pamboli po église etombola na bango moko ka ke po bandi loba sans pamboli awa ekotombola na kate ndeko na bino ata 10,000 personnes bazongi sima nazala kana kanda atate italiye mutu na molimo na ye ata basali bafingi babimi ata 20 bafingi na pesa bango moka koso afinga ndenge bolingi mais bokotika la yoka réplique na ngate mais bake ba réplique ya tata wa tina ndeko na bina na tata mingi o nyoso basaka mabe visa bina wa bazaka na problème nakangela mutu kandate suwe na ngata bato bazongisima ba vivre koleka ngai ba vivre ata baza bitumba ba malade esila bavanda bakoma timpaka mais sika bakenda bayoka kaloki to alilo amen bande ko la Kristo je pas que bo bakritira nga bazo ba problème je jamais aimé que bo batungisa nga basala nga mabe bazo ba problème mais bavanda bisika nyonso bakenda babimata suki pembe atanga na kolongwa nga jeune mais liloba ekotikala kokweya ekozalaka kaka libanga oyo ezaka na loboko na tata ye moko abwaki yango moke eke evimbi ekomi mokili amen libota oyo bozomona kinosu bozonga nsima surtout ba jeune bazonga nsima trop lelo lui azikonga na ata farine te lobi ata la vide poche vide biloko ezosalelanga te akende sika bakaboya vene nombre oyo azwaka te akozwa awa bakoye biso teke bazwaka mbongo te akozwa mbongo non awa luka royaume de cieux oyo azaka na posa ya koluka mokonzi ya likolo azangisaka ye eloko moko ata ezangi lelo zala sur ke lobi akotika yo te ata olete lelo kolatindi ba ange bayekoleso na molimo konze ezali toujours ata bayochola lelo kozaka na mbongo totekaka bien te viendrai jour bakokanga monoko talela yawe landa liloba amen oyo nyonso bacritique parce que baeglise mingi banda réseaux sociaux ezalaka te mais liloba ye na mokili réseaux sociaux ezali liloba mpe basali bebo batonda nabo baza mobimba na vina bakoti liloba tikilo suka nabo bayaka koloba banongi menzoka nde baanelemo na nzambe te ntango bazonga nsima critique moquerie kovinga kochola tomie bachola etali bango bafinga etali bango batuka etali bango mais sachez bien que ndeko na bino ata bato bazongi nsima azaka endengi na bango eza vie na bango sali ya moto eza individuel oyo comprendre l'église alandeki losuka gloire à Dieu oyo boyi kolanda liloba ki losuka gloire à Dieu aza ennemi ya liloba
C'est vrai que bandi mingi bamona kamutso azalaki azongi si matamba kutana ena mbote ba opesa na te kabila bongo te baza banguna te komona te mingi bakenda kape bazongi sans liloba na nyoso na mukili ndenge zoleka frère sans liloba za problème sans liloba oye ngetoka ngetoka ezoluka kotokawa sans liloba ngizala problème. Tant que vous avez la Gabon, tokomi braza mobondo les côtés na Kinshasa ville mo mezo takata ville mo mboka mo mezo sentir ozoyi basu mo pepango ezo le kawate mais kola bina kati wana mobondo biso tokokoma kana Kinshasa mais sono za bobanga ngana le bon tourner ya Brazzaville et silité na vanda na Brazza na continuité ba mboka nyonso ba point noir ba oyo ba ifondo mais abi non tourner oyo zelana no tukuma nanu tosisa mo pepe wana na bokoma na loboko na tata na kinye pesama. C'est vrai que mingi bamona ka ndo bato sala aventure bato mayele bazo mona bato boanya bazo comprendre ikampiko kolo ayebi pasi na bino nyos ikampiko kolo yibi bosenga na bino nyos ata kokisa ngwa lelo te viendra un jour akukukisa nyos ndenge zosenga bobi jakapenza be bisenga singate taila kanza msaka malamu zosala directement zosenga lokuna même na quartier même na famille on vous taquine soyez calme on vous crée des problèmes ne vous vengez donc point malem ils finiront par comprendre que mtu anasambelaka tokani bolanda landa tamusundele moko auta Amerika wasara ba miracle bolanda peut-être va pas Satan va auti Amerika juba mdele bandote yanzo ngande bawo ba pesi mo pouvoir go ya baction on passer na bandele bele batu wana nde ba pesi salaka bo salano démonstration devant biso bon temps au na kisasa bamona que oui aussi valeur ya makasi ote na biso bamdele bisala sala ya pamba banika magie bani azui la cho kaka mbongo côté na poche alinga nzala te ana besoin tongo boya côté na restaurant à se sentir à l'aise par l'endege midi aller 16h aller 19h aller personne temple à l'aise mais sans monica crise 1 mois 2 mois non zambe Dieu c'est rien magie mais ici souffrance vas bitungis to ananzam na biso exam na biso ayoka kapa pesa ka mukolo ko pesa batu bakamwe yangwana frère sœur maman landa liloba lengate bangate botaye la ya Yahweh azana binelo bozo masima ba jeune peut-être ba jeunesse les mingi hein pour ba jeune batambula mi bakendeke pe bisika kokoya bakoyi sabilo peut-être ba papa ba asu mingi te na motel hein beaucoup dit bien vous allez jeunesse montante et on va CRP va ser balinga tuka côté l'église libale yeka kuna pe lokola kuna ba impact ba mituke tandamaka non peut ça offre va ser bolanda bino kuna professeur mabala noki poko toyo ba jeune bazaka ya moi balbani talela yao mais malembe kola kotombola bino libota liloba qu'on le veuille ou pas et qu'on sangola mokili qui a fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront bon dit matin que pour régner sur la terre bonjour mon attaque pour régner sur la terre car qui nous se zalaka ba comme ka ba église de babangwana batango bangwana place nous sur les cas le yembo kazoyemba ezobuka misana bango place nous to vandi ata mwa bileli ozoyemba kana motema babi azotungisa biso me oyembi na motema mais otungisa bango na nini bino bosa kana assurance to na voya solo ndam na moy aponi libota na moki un jour mboka nyonso bokende mais sana liloba place tout ko kende même plus tard na Océanie
binoka ba ufunga le bakona même nazi le banane tokite mieux viendra un jour présence la binokuna le lobeko toka bobanga boka passé au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était voilà désir tata tiake pona kotia batu na mukili mais maman de yeyo asabongisaki landa iloba ata malade ata kufa tomoni lola. Voilà ce qui était mon désir depuis l'enfance. Est-ce que ça y a besoin de l'accent de l'église? Solo mukona kufa na mona yo. Mutazano na niveau ba 14 ans 15 ans, oyo sake mukona kufa na mona yo, yo pe mona nga. Tina sana se to solaka na yo kakayo, yo pe yo kanga. Sans que na senga kenkolo na zana classe maintenant examen na joie pesanga mayele na comme premier deuxième na réussite na zaki kunate moi échec ou réussite et nyo se linga o ezaki ponanga na mona lola est-ce que mutasenga kandengo na mukilo mutu nyo singa so afuka mikolo mimboko na etambo le nzambe famille zote bongate bongisa famille nzambe malade zote ngisanga nga que soit maladie na zote na banofuka mate ikolo awa passe zote ngisanga naza kuna te ezala te yemoko ya yebi ya mona bolanda dilo bato zanango comme on ne veut pas on est dans la bonne voie et on finira par être sauvé et hériter la vie éternelle. Non, on a besoin de sembler pour réussir nos ban. Maman me souba comme bota, maman moko na mboka moka boti 15 enfants de coup, bala moko 15. Babi misi 15 ban nyoso intact. So babi misi kaka yoka mais du moment moto ban 15 ba utaki ba vendre la kwa. To semble père et comme bongo. Kola batra bino ya wasai so que tu continue ko bota a ko sengel to interdit ko bota ta 20 ans ko bakuluna baleki ope bazokola ba okoma bakuluna ba okoma suko kuluna ko leka oyo bozo vivre lelo la loboza la sage hein boza la sage na pécicité mais viendra un jour mayele mutamta luka salikaka ke koton samuke a koton si boton si kishasa batamukile bana bezo ba foudroyer kishasa mutu nyosa ko ndenge zaki na braza wale zaki muke oyi bange bapoza ele kyo ya braza na yawo kaka mtu amika kochia kalbuko kotapekisa po makaneli ya batwana bazonga kasimate mais bolingo na bino moko na bino so baza soudé le sambo na bino kuna yawo kisa le boko na ye kwa apekisa makaneli na bango kolo akamba abati la moko na moko asai la moko na moko apesa bino molende mpiko boboto pe bolingo na ya tosenge pana tata nzamna kuma tata mzasali kona sema ton pel kumpeke mboka na bole na bolingo no munene kila boboto na yawo nzamna mo sapona tamusaba kona nkemba na likolo sala libota tikete boboto ni yika nakata moko na moko poto munguna zaliti jour ene ofu ngole kona koluka ko casser que entente bonne harmonie et ça la côté vendate parce que la bonne suko qui ça de vanda yo tata solo suko pesa na bapona na yo rien que les élus oyo suko pona moko était munguna acha le bokote atushete les misaba pona mlito abata masu tata sota mabunga mutakotel mali sumo ke to libule buli salibota na bonge bene ngolumbe mona kamba moko na moko kem na libole sala libota boto e kamba peyi kana katna moko na mote libota basango la moke c'était bongo tata mwana me senti kana libolo kana kata mo sala bango pesa bango molende mpiko molende pona kusala yo kolanda yo to sala lo la kana yo tata na mankasi na bango moko kolonga ko zalate kasi yawe nguyana likolo sabla bango sunga pe pesa kimia kata moko na moko wale mikakatano pasi yende kolongolaka le bon yangu ya ngale ko sala na molende e sala bango e sunga bango e batla mona moko e za ba frère e za ba sœur e za bilengenyoso ba batla manangu ya mokalo ya wenzamna bumoy e ko samakata liboda na comme Jésus Christ na Nazareth na ngwa ni masonto de la kilobo na seko amen amen boto na kombo na Jésus Christ na Nazareth merci de votre modèle fikin que la parole a fait battre